bato oyo bakambaki mwamba aye kotala biso na place de résistance quand du peuple apesa biso mbote bobetela ye maboko makasi. 30 points. Avec SID pour la dignité du peuple congolais. Avec SID pour un Congo fort et prospère. Avec SID c'est possible, c'est possible, c'est possible. Vraiment, na sepeli komona bakonzi kokoma na terrain na biso. Na sepeli komona pe bandeko kosangana mpona kotombola ekolo na biso. Mo amba oye! Oye! Mo amba oye! Oye! Mo amba oye! 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 Martin Fayulu! Président élu! Martin Fayulu! Président élu! Martin Fayulu! Président élu! Président élu! Président élu! Nazongisi maloba na ngai kaka na pesa miongote nazongisi maloba. So! Yes! So! Yes! Allez, mbula la mbula tozelaka Fayulu! Ayo! Napendi moko ya bakambi ya Ligue des Jeunes na niveau ya Mwamba azali cadre na kati ya parti na biso engagement pour la citoyenneté et le développement azwa 1 minute 30 secondes apesa bana ya Mwamba mbote ndeko chancelier tobeteli ye maboko mingi. Nye. Jeunesse oye! Oye! Bana ngaba oye! Oye! Nazana maloba mingi te, tozali ba jeune. Nakanisi totala ndenge tozovivre lelo na kominga biso ya ngaba. Tokimananu na makambo ya nakanisi mwana mboka Isen alobi makambo etali est o etali bitumba. Ngana olobela makambo na biso ya wapi? Ya ngaba. Na oloba makambo ya nini? Ya ngaba. Eske na ngaba tozana kura ya malamu? Eske na ngaba tozana maya malamu? Eske na ngaba tozana banzela ya malamu? Esengeli tosala nini? Totelema. Esengeli tosala nini? Totelema. Toyokaki Nicolas Kazadi alobi bango avant basala musala esengeli basala nini? Bakabola mbongo makanisi na wapi? Na sima. Eske mbongo wana esengeli batonga banzela esengeli batia baminda balampadaire babenga yango bisika kura eza te. Eske batiaki yango? Me biso na ngaba tozozanga nini? Tozozanga kura, tozozanga mai. Yango Chilombo na batu na ye bazoyiba butu na moi bazoyiba mbongo boyekaki yango Kazadi alobi bango soki mbongo eye bakokonda esika moko basala nini? Bakabola. Tokotika bango esengeli tosala nini? Totelema. Toyoki président Eli alobi biso nyonso cohésion nationale Muluba Mukongo Mungala toza mutu moko totika ba discours bazokabola batu balobi Muluba aza mutu mususu Mukongo Mswahili biso toza mutombe moko yango biso bana ngaba esengeli totelema soki président apesi
Bingisa ya kobima na nzela toza nini? Tokobima. Toza nini? Tokobima. Esengeli to aider batu ya place de résistance oyo ekende liboso na suki wana. Merci mingi. Une minute à Pam. Au 5 asale le côté. C'est Taoyo. Moïbe na Moïbe. C'est Taoyo. Asale le côté. C'est Taoyo. Moïbi na Moïbi. C'est Taoyo. Asale le côté. C'est Taoyo. Moïbe na Moïbe. C'est Taoyo. Asale le côté. C'est Taoyo. Moïbi na Moïbi. Bana Fayulu oye. Biso tokobanga moi. Biso tobanga moi. Soki tokosika tosala nini? Bana Fayulu oye. Wana nazopesa maloba epa camarade Zikatedi. Moko ya bakommunikateur ya monene ya parti na biso. Notable ya kati ya Moamba. Notable na kati ya Moamba, mwana ya ngaba ya solo eza bote. Obetela ye maboko mingi. Aya kopesa biso message moko ya bato oyo bazali vraiment makasi na communication na biso ya parti. Mwana ya ngaba ya solo mwana ya Moamba apesa biso mayaki kosola na biso bana ya Moamba. Wana tokobenga ndeko Zikatedi ale aya kopesa biso message tobekeli ye maboko mingi. Bana Moamba oye. Azoka donase. Bana Martin Fayulu oye. La mouka ne tombera jamais. La mouka ne tombera jamais. La mouka ne tombera jamais. Naza na esengo makasi na kotelema na kati esika. Est-ce que vous avez un peu de place? Oui, bakaye. Moto a créé un peu de résistance quand il peut pas bakaye. Il a été mis sur la vidéo. Dans le bas qui était Tiangou Sengel a dominé Bissoté. Toya, to créer un plan de résistance quand le peuple, to créer un si peuple de partout. Mais ton dimiete, to côté ngo na Moamba mobimba boete. Biso awa to lo bien de message d'aka bébé moko. Pesanga litoi. Ah, na bo pesanga litoi te. Otala bango na bango bakomi kofundana. Otala bango na bango bakomi kofundana. Otala bango na bango bakomi kofundana. Baliaki mbongo ya peuple bakomi kofundana bango na bango boete. Oyebisaki bango ete mbwa kosua mbwa si mbwa te. Lelo yo Nicolas Kazadi ayebisi biso ke Tshilombo mpe azalaka na kope boete. Lelo yo bango balakisi biso ete ntango baliaka mbongo batikaka réflexion après boete. Ntango tolobaki ke baza bajouisseur babaki toali bapakistanais. Lelo oyo ye moko baza bajouisseur boete. Mbongo ya mboka ekomi na mbuka ya poche na bango. Makambo tolobaki ekosuka wa te. Toyebisaki ndeko Tshilombo ete koyiba pouvoir ya peuple ezalaka lipa na nguba te. Boye tala yombo ezokolanda ye be partout. Malembe, s'il vous plaît. Tozali kotuna motuna moko awa. Tolingi bana Moamba ba répondre biso na motuna oyo. Totuni yango na funa, totuni yango partout. Toyoka pe version ya Moamba.
Soki Kabila alobiete akende kosunga kosala tata mokonzi Martin Fayulu pona kokende ko retirer pouvoir au peuple eza mabeto za malamu. Ozo répondre bien tete to Kabila malamu te do illustré. Kabila parce que lelo komi kofunda Martin Fayulu madidi ete asangana na Kabila. Soki lelo Kabila ndini asangana papa mokoyi Martin Fayulu madidi papa kende ko récupérer pouvoir au peuple eza mabeto za malamu. Donc kosangana Kabila za lisumu te. Ah. Voilà. Donc yebo pas sangana na yebo te. Voilà. Ya mibale tolingi tutoka réponse parce que bilili oyo ko tata mokonzi ye moko lokola il faut répondre yango à comprendre que c'est l'opinion à comprendre que la base ya la mukane za koloba. Deuxième question, bino bolingi moto lokola ndeko na biso Tshisekedi aya konome ndeko na bino lokola Martin Fayulu madidi le président eli lokola premier ministre bokolinga yango bongo bokolinga yango te le président. Pas le président. Ekonabiso Chilombo akomi kotinda bato ya lingi akima projet national. Alingi akima dialogue. Alobi ndeko na Martin Fayulu la commune de Konaye. Le benga qui est sénégalais, la commission de Konaye akomi singana kingo. Ayebisi boye. Nanzela ba émission la kotinda. Alobi Martin Fayulu kolanda katumbi te kolanda Kabila te yaka na pesa au primature bili bolingi bongo bolingi bongo donc tolingelo kuona bongo te voilà ya misato alingia ye bangwe pa ina bino bana ya moamba soki ndeko Chilombo parce que ndeko Mike alobi malamu awa ali question ko lukalo lenga kanto ke na cause nationale yepe cause nationale alingi yango te soki alingi yango te to comme en 2028 alobi to ke na dialogue lo kwa to ke basango po asie lumuka boko linga yango siko to ko sali so bolingi yango te ah donc to ko bengana ye yango na lingi to tindela message biso to lo ba ensemble ko na chorale que soki aboyi cohésion nationale to ko bengana ye to kei soki aboyi cohésion nationale to ko bengana ye to ke encore soki aboyi cohésion nationale to ko bengana ye voilà voilà azonga wapi Mujima azonga wapi Mujima ah izaka na kata Congo hein voilà merci et la question nini ma question oyo nito misato toyoka pardon besanga litoi yo batina linga yote toyebisi ye boye c'est le voix oyo etikali otokamba tobimisa mboka na libulu eli kovanda mpe kosala nini kosolola soki ye aboyi yango kombo na nini soka nini tosala nini kobengana pesanga litoi bana koloba mingi te toyebisi bana moamba boye bitumba ezokoma mpe makasi manipulation mpe eleki bango na bango bakomi kowangana mpe kobunda tokokendaka sous élection oyo te bokei boye moto peuple a voté nde ye wana bimi te moto mosusu nde abimi makambo tobi abu ndeko Chilombo amemi biso na élection ya 2023 na élection oyo tokobenga ya théorie de cas oyebi théorie de cas oyebi yango te ndeko Chilombo atala biso nani na seni te komone nani
Comment nani? Omoni kaya liboso Kadima. Aïe parce que l'élection est celle de la sécuriser dans la police. La police est la direction et la sous-tutelle du ministère de l'Intérieur. Atia biso na mission tela atia biso nani? Kazadi. Omoni deuxième cas. Kadima nani? Kazadi. Asuki wana te. Aye côté la biso na ministère de la finance muta ko binisa mbongo pour l'élection. Atia biso nani? Atia biso nani? Omoni troisième cas. Bakawana sur la province nini? Obe moko. Asuki wana te. Akia na banque centrale de Simba caisse na biso ya mboka. Atia biso mama biso la kone nani? Kabedi. Atia biso baka obe partout. Asuki wana te. Aïe la cour commissionnelle parce que c'est pas confirmé l'élection du président de la République. A-t-il la biso nani? Voilà 4e cas. Il y a province nini? Bon, tu as l'élection, tu as l'élection solo. Il y a un simulacre d'élection. Donc, il y a un combat de cage. Électoraux expiatoires. Et on trouve que l'élection de 2028 aza koluka nyamu kote asimba seni ezala na avantage na ye tokolinga yango yango tolobi ete bana mwamba eseto telema soki akomema biso na mutu makasi tolasi biso twali peuple aseto sokisa esima boye te est-ce que bana mwamba bakobanga force du progrès? Bana mwamba na otula motuna tokobanga du progrès. Yango tebisibile boye te message tobele moko na ngonga oyo tokoluka cohésion nationale awa bana mate fol batumbolaka bato te tosala makambo tozala normal awa tebisi bango boye tokende tofanda tosolola format oyo tokosololela tokotala soki tokokenda format okobake bato nyonso totali na ngambu ya Lamuka totali na ngambu ya Chilombo pasi tokobenga yango lokola triangle fatal oyo wapi ndeko Chilombo na bato nyonso bakoyeba mbongo ya Congo totie bango kote moko na bakamere tozwi biso Lamuka tozwi mpe biso nyonso totali kote elongo moko mpe bato mosusu bakoya kobima wana bapersonnalité politique mpe société civile tovanda tosola totala makambo ya Congo lelo oyo ndeko Chilombo andimi na bisidasina na ye ete biso oyo Congo na oyo ndeko meke alobaki na bakisango moke toke ogeraka baparke na biso na Rwanda bokondima yango bongo lelo oyo ndeko na biso Kagame abimi gagnant asali africain mpe kakosala biso mabe merci ennemi na biso Kagame lelo oyo andimi ete mission na ye accomplir yango parce que azalaki na mission mobele moko alingaki sud na nord Kivu ashere yango po ete abatela pouvoir na ye lelo ndeko Chilombo andimi ete kote wana ezala sécurisé entre biso na Rwanda tokondima yango bongo tovandaki awa na Mobutu tomonaki Rwanda akende kosécurisé Zaire biso solongo bomonaki yango ete awa tokaki na Mobutu ata fleuve na biso oyo Zaire po Congo Brazza akota yango ane kosenga autorisation lelo Congo na biso même Brazzaville oyo ozomona ekomi kosala fleuve Congo lokola passoire tokondima yango ndenge wana na kote ya este wana Kagame andimi ete ye aza na mabele te mais ayebisi États-Unis atindela ye baréfugie po atia bango wana donc azabeta kalikili ete mabele nyonso oyo bato bakima ye nde aya kotia bato po lobi Chilombo na Kagame bakozala te
bato wana bakende kodeklare ke kotoa ekomi kote nini ya bango. Donc kokende kondima balkanisation ya mboka malembe yango watata mokomate fola loboye aboyi lobi azala responsable ya balkanisation ya Congo. Yo nangai to accompagner ye pour que makamone simba ndeko Chilombo kaliki neko mobele moko akomi kotala ndenge nini akoki kotika na pouvoir au-delà ya 2028 tondima yango akomi na kalikile mobele ndenge kosala ete abenda bana mai nyonso akobanga bana mai ye moko akabola baposte po tozwa yango toyebisi boye alamba alia tokoya me mpona biso sala nini ebisi bango bakondima te lelo oyo boyebi mpo nini alongoli ya lingeti na esika wana boyebi na lingeti moto ya ige boyebi yango te boyebi ka balongoli ye alingeti motema esuki ye alingi abimisa baverité mosusu oyo ekosimba na ndeko Chilombo ye moko bakomi komona lokola danger mpo na bango parce que amoni ndenge nini mbongo ya Congo eza koliama na niveau président kobana ndeko Chilombo ye mo likolo alobi ata kuta yango nguba na posha moto alia yango mpe boyetere mpo bapemaka boni mbongo ya Congo ekomi mbongo ya famille moko kaka X bato mosusu abana kobenzana article 51 constitution biso ebete tokambola kita ya Congo biso ndenge moko mais ndenge nini ekomi ete oyo aliaka ebele amisuku baliaka ta mosusu te akomaki pene ya kobimisa basekele balobi te oyo akomi danger makasi mpo biso banini tolongola ye bakambaka mboka mpe boye yango toyebisi bino boye awa toye kotombisa bino tomoni ete toya moke awa tokozonga prochainement batolobi ete moamba ese totelemisa yango makasi bitumba tokokende eya bitumba ya bitumba moko ya population nde soki azwa makambo na main botala bandeko na biso ya Burkina Faso bazwi conscience balobi ete sekeli cette fois-ci bavandaka kimia boye te population surtout la jeunesse to comprendre ke makambo oyo concerne biso bato wana bazwi biso en otage c'est le moment ya koloba eke abu bien makambo nyonso basali wana esengeli suka ngonga oyo ekomi ngonga eza totelema tozwa teste na biso na maboko bajeune